Patrick Maloavengi, Global Express. Venez vite envoyer vos colis, vos conteneurs, même des cartons. Mama Mounou, même il faut colo. Awana Global PM Express au 25 rue Léon 75 018 Paris, métro Château Rouge. Maloukaï, Maloubi, les grands baobas, les PDG Patrick et Maloavengi. Y'a Global PM Express au 25 rue Léon 75 018 Paris, métro Château Rouge. Batelli Bisso envoi express avant la fête de Noël et la fête des nouvelles. Colis, conteneurs, bas carton. Oyo nyonso akoya nango na Global PM Express ayeba yango ekokoma da 2 jours. Mutu nyonso alinga tinda colis na ye pona 2 jours. Leka na Global PM Express, même 3 jours, même 1 semaine. Les retardataires, vous avez pas tort. Bon, comprendre na ye bakananga français malamute. Même dernière minute y a fait ya Noël. Soko ye na ba colis na yo, même conteneur, même fokolo et kokende tranquillement na Global PM Express dans 2 jours. Les grands baobas na Global PM Express au 25 rue Léon 75 018 Abiki Sibisoba na Château Rouge na ba parisien nyonso. Mais les big boss grand prêtre Zoro Mabiala dans la colline yo oyo yebisa kinge kende yango yo ezo kende na kibokolo po bana kibokolo ba fete malamu ba bina malamu na Noël na bonne année. Oyezo kokende na Brazzaville. Ya yeme ye le PDG Michel Mbungu, la fierté de la jeunesse congolaise. Koli oyo ezo kende Kinshasa botala. Ya mon collègue artiste et musicien Hérité Watanabe Gogan Makom Motonatembe. Koli na ye ezo kokende pour et servi na ba clip, ya ba danseuse, na ba musicien. Donc je vous invite vraiment de venir envoyer vos colis, vos conteneurs chez Global PM Express. Donc, au tielelo, même fokolo, et komikaka lelo. Bande kolanga to bukanate, bon profiter Noël, on a nouvel an. Bon yana ba colis na bino, na ebisibino, tout est assuré. Bon inanga pamba, aya mounwe, parce que mounou me comme chilombo. Toi, ça qui dit là l'éternel. Bonjour, bonsoir madame et messieurs. Vous êtes en direct Edino Mage TV, Panjas à Paris, le king de la presse congolaise. Et bon, nous avons James Bond, meilleur journaliste de Paris. Nous avons dit Awa, nous avons la présidente. Nous avons dit Kamas, nous avons cherché à Koufaki, nous avons dit à Montreuil. Nous avons dit Awa, comme nous avons la tendance. Nous avons fait un bisou, nous avons mis la massacre à Matanga. Nele amona ba psychologue iso ba congolais to kusula na masaka ndio sangani boye to sokolela moninga na biso na komela na kolia utika pe ko finga biso etino image so ko filma awa atika kanda kuna eboza musala to mona ka matanga Michael Jackson balata ba costume balela Johnny na ba costume so le biso ba congolais to na te ba costume na matanga etali na nyamo parce que to zo ko ba américain tala matanga ya Michael Jackson etino balata ndengi balata ba costume no awa na poto to esprit à Paris ata muta kufi to kolata kitoko mais na motema to zo kolela masara matije to fuka kina yebo yebi to bato basangani awa ko ezali dernier jour ya veille to zali awa to kaboni awa histoire simi to kune na Montreuil ya moto sukisi awa na edino image bine bokotala amour ba komole bazala kana mwe est-ce que mutaboye asala ki ba bena mokili oyo sans tarder nous allons Zingzong Azali Awa. C'est Maître Tyson Zingzong Washington. Nalobi ke oyo
ils ont filmé aux gens professionnels. Donc, pour Manandima, eux, ils ont Paris, Toko Lingo, filmage à deux fois, il y a pas la dame. Bayana Matango, et c'est le plan de la pose à Matanga Moumene, il y a Tchétché, pour Minuto Moyebi. Donc, vraiment, et l'équipe très bien. Nombre de gens qui mingi, qui na cimetière, mais tous les professionnels, donc on a une image. On a une CPI, et les loyaux, dans sa face, il y a Oyo, aussi ma Paris, la Kacha Makambo filmage. Donc, nous sommes en Indi, il y a des continents, la confirmé, on a un Paris. Oui, vraiment. Où tu Londres? Là où tu Londres, uniquement pour la matin, on a été. Vraiment, on a bien, on a bien, on a petit, on a tout pour très tôt. Les arrangés dans le soir, après c'est des missoraka, donc nous avons besoin de soaka, nous avons appelé ça, nous avons besoin de soaka, que vraiment son nom repose en paix. Merci beaucoup. I am happy to meet you. When you come back to London, I speak English a little. Yeah, we come back. We go back tomorrow in London, and then we come back in Paris after 2 weeks again. Papa sana, papa sana professeur of santé, papa sana, na musana chingi. Pesa moja na watu waenda na sasa. Ba moto na watu ndosa kile, ba moto trop, mais na wewe soka nous vraiment nonga qui papa sana kufa. Ah bon, question na mrepo sampe. Hakutana na cheche. Question na mrepo. Richard wenza bayaka, ataka cheche zile kandi kutunaka. Richard Mosamula, donc il y a Kayebi, n'a pas mentionné les mots aussi comme pour le sauf que dans la vraiment on est trouvé. Vu que ça s'est trouvé dans le sens que ton père de 30 ans de parents, Tchétché, Moyebi, na famille Nandali. Donc quand on dit dans le Boumou, c'est le Mao, Makala, on a enlevé, Gaï. Le plus souvent c'est Boumou. Et en plus, Tawiti, na cimetière enterré, c'est les Lélo Samouli. Et puis, on a diagnostic sa mémoire, il y a frère à disparaître. Aujourd'hui, on a nécessité. Donc, par honneur, on travaille dans la salle, vous allez avoir. On est tous là. Tous ceux qui n'ont pas tout, on a ça parce que là, on va tellement Massali, maintenant Bruxelles, Massali, en Belgique, on est clair à nécessaire. Mais on va peut-être remercier par mon absence. Peut-être m'empêcher de cela qui, mais puis vous allez avoir pour la faire. Pour un petit peu de merci. Ça vous donne la madame Jabaya, qui va te bénir au milieu. Il y a un grand terrain. Même au sein de Mora, Richmond, le colonel Richard, fait offender la bière, il ma bossa, la bière. Il y a un banc, il y a alobi kaka ndenge tokaboyima ezalaki makasi kobungisa mpenza baoba illustre disparu mais nous avons essayé na ndenge na biso tokendre hommage na ndeko na biso Tchétché akei akileki ya kolesha ya Dodé Masaka ya Papa Fouatou ya bapeti nene baa na Kinshasa. Donc biso nyonso bandeko nyonso balia baana luboloko mabi Congo bango balia babosi na biso nyonso makango biso nyonso balia wa bari Bukasa badeli koli biso nyonso toalia wa bantu italien ndenge omoni kaka wana mwana bakola jwa mwana tuka bakola jwa voilà ye wana ebele bafrey oyo bino bomonana te bango bamonani lelo donc tozawa toyebi biso nyonso mpenza tokandre omai ndeko na biso akei epuis tokosengana bandeko nyonso baya baadere na association na biso bakola joi yango eza mpenza ekomonisa mpona lisalisi tokutanaka tosalisana ekozala bakoluka secrétaire la pape binganga bien baluki kaka anto italien sino te nga bongo président papi onokobo en tout cas nazali accessible nasolaka na motu nyonso tranquillement je suis vraiment accessible quoi mpona korépondre ana lokoloko ayetika uti Bruxelles malenge bagrève malenge bambula ana longolo batiki biso te ko malenge ana longolo bosekalika bosesa basoma bonsoir
matanga ya tete noko na biso papa na biso ezoleka ndenge biso donc ndenge oza boye estce oza mama foto akala foto yango ozomona ngo ndenge kote ndenge babebonga mpesa na conseil mpona bana komona na foto depuis 1890 kote ngo bandenge ami, collègue, quand on dit beaucoup, moi c'est un livre de je suis de la salle publique au plutôt de Paris depuis 95-96. Donc, dans l'année très forte, dans l'année Charles Kimbiak. Ah, la émission qui fait la base. Ah, je connais très bien. On a rien en tête de présenter quand même et puis comment on partage envers c'était le game là. Alain Mboka, na uti matanga ya Agnes Nangai Meta. Il va vous manquer beaucoup. Parce que depuis hier, je vous ai vu ici, c'est vous qui avez fait les mécatés, non? Oui, en tout cas, vous avez fait un bon service. Dis un mot à tous les gens, là-bas, dans la photo, on va aider le soutien, un mot à nos enfants qui n'aident pas les parents. Dis un mot, des conseils. Il faut être bien avec tout le monde, il faut marcher dans l'amour et pour laisser un bon témoignage. Et tu peux donner le mot? C'est bon. Bonsoir, Papa Pasteur. Namona lelo teyaki etusaki bato namona lelo sikoyo po bato baya kosambela epa na yo babokotala adresse nini basaka adresse na yo koza bato banasima baya kotelela bayoka bato bana yo po etusaki bato ebongo mpe batekele na toko bayebisi obongo le 1000 personnes na matanga et ceux qui vont témoigner qui vont toucher vraiment merci na nzambe na oyo akoki kosala na bavie ya bato nyonso bayokaki mpona koloba place biso tosambelaka c'est vrai nga naza na province naza na région parisienne te nafandi na Picardie donc c'est à 1 heure na Beauvais oui je suis sur Beauvais là tozosambela na église évangélique de réveil référence à malamu eza juste à côté ya préfecture ya Beauvais en fait eza penza église oyo nga nazokamba te mais eza na moto nazotravaille na ye ensemble po kosala nzambe ekende d'accord donc ndenge kaka bosi nanga lobi to na tamilité tozwi bonne note yo ozokamba ye memba na nsima na nzambe alakisingaki omoni salo ekomi sali na yo olobi no nzambe alakisingaki salo ekomi na yo olobi no soki nzambe alakisi yo ekozala malamu alakisa biso mpe comme ça to comprendre vraiment tosala so eza mpona lokumu ya nzambe tokoya te tosala na biso na kosola na edino image tokozwa nimero awa donc a partir ya mois prochain akosi yo te salo ekomi na yo parce que tokotelekeli bato basepelaki merci beaucoup mpesa mbotela bato ya bandimi na yo nzambe azwa lokumu napesi na bandimi ya mokili limba nyonso mbote na kombo na yesu merci beaucoup alors voilà maman Esther ya moto ya frère Patrice metela kelelo est-ce que ndako assez exemplaire anasambaki passer la boue la masabati C'est un bon mari d'abord. oui Aussi c'est un bon pasteur. exemplaire Exemplaire. et tabra Je crois à son ministère. avec les conflits de la ndako Non. elle a retardé Non. Musala ndako. Musala ndako. Là, à part ndako. donc on dit aux mamans mon camion moi ça passer comme si
mariage nzambe apesaka mayele ebele afolola passeport ebele okoka kosala mosala ozala beni s'agit kokende mosika na monde entier papa nzambe oyo asalaka makambo ya minene aza nzambe atravers ya grâce asala grâce kosala mokonga ata apart na France. Merci beaucoup maman na biso mobali na yo sale oyo ekomi ya bino nzambe alakisinga ke mobali na yo aproprêcher à tous les mois aza pasteur na bino obe bobileka nde bokomolola bapaster non aza pasteur na biso mapaster aza mobali na biso nasepeli mingi mpona ndenge bana ya kisasa ondeli papa tete oyo asalaki susi na biso ezala ya suka te ete bana ya kisasa bana mundu bana ekeleli bana bikolo nyonso kosangana ezalaka moko kosala jerusalem na biso toyo ya kisasa kotikala maboko kosalisana ntango apasi mpe aza na kosanga na surtout toyeba te nzambe azali nyonso toyeba yesu kristo tolingela yesu kristo tobongana mitema na biso olobi kokuta na yesu mpasi suka ezali oyo toyi kokuta yango suka ezali biso nyonso nasengi merci mingi na bana nyonso ya kisasa merci mingi alanga panza salwa kongo tokomi na suka masolo mais towana frere na biso moko mpe aye kokabula mawa elongo na biso na kombo ya depol alo depol kozanga frere na yo tietie esali yo ndeni merci bino image mpona parole yabona na groupe na ngai ya tietie oyo azali yaya ya biso ya quartier biso baleki ya monisi ndenge kobotambi ndenge tikoli na bino to ate yaya atiki biso na mpasi na motema biso etali famille teke famille bien donc ezali mawa mingi samedi dernier tozalaki mpe awa na salle tolalaki awa lobi mpe pareil lelo nde ezalaki siko jour oyo tozokona na kati ya kunda auti cimetière toye na salle awa kokabula mwa poko na bandeko mpe na libota oyo ya papa mpe ndoko na biso cheche na grand fil tocheche yango toyaka na baninga tofandi kati ya bana ngal bakalwa mpe yokokabula mwa ensemble biso baninga awa na kati ya salle awa na sembi merci bandeko mosusu peut-être oyo bakozwa parole mpona chichali ya biso nyonso ti message papa voilà napesa vie maka ya moto donc tosepi makasi tomoni basololeki kitoko organisation kitoko vi akei ya kimia nzambe mpena batela esi akei merci beaucoup aichila biloko travail galwa la CPI donc soki na passé poste père ningo soka oloba ningo john et bonsoir eza matanga ya vtp oyitaki enterrement kasi koza na kati ya sale eza kokabula mawana baninga mpona eza makambo ya gale apatir galwa eza na edino image zambuekolakanga masolo ya baimage na paris eza edino merci mpona micro ndeko mais rien à dire oyebi kaka ye namonaki alekana olekana batv alobaka nde na tv ntango namoni opesi nanga nasepeli kasi nasolaka mambo dans les charmants musika donc le public de la salle dans naotaka balule mombeku banono naotaka betigar naomona bawajani clara bato bakobra bamasaka bafabrice
Message donné au oncle, on a ça bon. Tout cas pour moi, mort après les autres bandes. Donc c'est ça quoi. Je remercie la Maro Bayagi pour soutenir la famille. Ça arrive quoi. On va passer obligé à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, à éviter. Message à Niwa. Message à Niwa. Message photo souvenir ya kala oyo tosalanga na ye après banike ina l'action de vidéo en attendant Bino Mibale le message ezali na lobi boye aza kulutu ya baleki donc que son âme repose en paix et la vie continue soki totikali towela oyo batikali ye akei na ye nzambe ayamba molimo na ye mpe dabord aza mpe eloko tete azalaki moto ya bato nyonso d'après vane que biso nyonso tozali awa tokomi na mabandi donc tete asimba ya biso nyonso bagalwa suki biso nyonso bamosusu sika pembe lokola wable bamosusu basuki esili mais comme aza motu ya bato toye parce que wana na peti na biso toyebi na quartier toyebi vi na ye toyebi nyonso mais ake donc ye esi ake kofanda biso bato totikali okosante ke nzambe azali tolanda mpe moto na moto aza na mokolo na ye namoni message biso yokesa te c'est ça ye esi apemi biso tikali awa toyeba nzambe epuis nzambe mpe akanalize biso moto na moto aza na mokolo na ye oyo ezaki mokolo ya cheche akei la preuve tokotika ye na cimetière biso
tobaloli mokongo tokei suki na ngai yo tshetshe moto aza kokatama kabelo branco sikoyo otalaka aza suki te siko mpe natii mpe kaka suki ya moko franchement mwana wana azi moto mosusu tsheke ma moto aboboto moko na lomona te donc nzambe maolemo na yango so frère ya nzambe Dieu le Fils et le Saint-Esprit et le Tout-Puissant et le Père bayambi ye na boboto biso tokoniaka la vie. Merci Edwino. Merci.
kaka ye moko nzambe ayeba kopesa kimia po makasi na biloko ozokola semi mo makasi mama nalobi asemeki na ngai vraiment naza na pasi na motema na ngai soki nalobi ebele naokitisa mai ya miso ekoki ndenge wana merci la bus de nous. Oui.
Ça c'est une image. Mais maintenant, il y avait un arrivé Tchétché Boubiba. On a un grand frère propre. Mais ma belle me continue. Mais c'est pas grave. Ça pour nous dire car au lit il y a vieux paiement Merci. Merci. J'avais maintenant un Tchétché Boubiba. Donc, les gars ont dit que on a été malaki mais pour Donc en fait, quand on m'a donc je suis de ma société, ça va bien passer. Et là, on est au courant, franchement, c'est tellement facile. Parce que la marée, la caisse, puis avant, il y a un peu de félicitations. On est bien laissé le mouvement, on va pas parler comme un agent. Ça va être grave. Matanga Tchétché, nous Matanga, parce que nous avons salle, pour tout câblement, nous avons mis un peu à jouer. C'est Rogal. Oh, à Londres. Il y a un bichigo, kaka. Il y a un chico, on a un chico na BBK wana batunae. Dile. Boni ya. Zaka na mawa. Yana biso agala ke. Mawa na biso ga bien na biso agala ke. Tozaka na mawa ya mwana. Kasi na kati ensemble ya Erogal toza eloko moko. Tokosimba na makasi. Nzambe abatela biso, abatela pe molimo ne pa ya te. Mabele yambe na pete. Susi na biso ya mwana. Elina image Leli babi mikolonde Erogal ne makambo. Erogal ne makambo. Dungu seremba tozala bomoko. Toyaka biso. Erogal ne makambo. Odala kati Erogal tozanga. Banzela frene Erogal ba joya bien.
Patrick Malwavengi, Global Express. Venez vite envoyer vos colis, vos conteneurs, même des cadeaux. Mama Mounou, même Fokolo, Awana Global PM Express, au 25 rue Léo 75 018 Paris, métro Château Rouge, Maloukaï, Maloubi, Palais Baoba, les PDG Patrick et Malwavengi, Y'a Global PM Express, au 25 rue Léo 75 018 Paris, métro Château Rouge. Bateli Bisso envoie express avant la fête de Noël et la fête des nouvelles. Colis, conteneur, carton. Oyo nyonso akoya nango na Global PM Express ayeba yango ekokoma da 2 jours. Mutu nyonso alinga tinda colis na ye pona 2 jours. Leka na Global PM Express, même 3 jours, même 1 semaine. Les retardataires, vous avez pas tort. Bon, comprendre na yeba kananga français malamute. Même dernière minute, y a fait ya Noël. Soko ye na ba colis na yo, même conteneur, même fokolo, et kokende tranquillement na Global PM Express. Dans 2 jours, les grands baobas, na Global PM Express, au 25 rue Léo 75 018, à Bikisi Bisoba, na Château Rouge, na ba Parisien Nyoso. Mais les big boss grands prêtres Zoro Mabiala, dans la colline, yo yebi sakinge kende, yango yozo kende na ki bokolo, poba na ki bokolo, ba fete malamu, ba bina malamu, na Noël. Na bonne année, oyezo kokende na Brazzaville, ya yeme le PDG Michel Mbungu, la fierté de la jeunesse congolaise, Koli Oyo, ezo kende Kinshasa Botala, ya mon collègue artiste et musicien, Hérité Watanabe Gogan Makom Motonatembe, Koli Naye, ezo kokende pour et servi na ba clip, ya ba danseuse, na ba musicien. Donc je vous invite vraiment de venir envoyer vos colis, vos conteneurs chez Global PM Express. Donc, au Lelo, même Fokolo et Komikaka Lelo. Bande Konangato Bukanate, bon profiter Noël, on a nouvel an. Bon yana ba colis na bino, na ebisibino, tout est assuré. Bon inanga pamba, aya mounwe, parce que mounou me comme Chilombo. Toi, ça qui dit là l'éternel.